MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bonne année, Joyeux Noël. La mifa, année et bandit désordre moko. Na ba matière mon frère na côté mais vu que R est poussani. Peut-être si tout va bien demain. Désordre moko 2026 et na habité et sous kandeni parce que modèle 2025 est si leli. Ouf. De suite au côté nzambe kaka. De 2026 c'est bandeli boye. Na habité sous ici landeni. Bref, na wala ba matière on a sima. Bande rejeté de passage sur TikTok. Na moni frère na ngemenka no awemba. Pour un moyen biti. Bonne année ba feta mbala mona mvula. Obi na zoomé frère ngabi o mais ça va. Bande au poto eti kala rapporte botan de via bendi beauté. Botan de via bendi beauté non seulement ça l'onction a génie botan de frère ngemenka no bendi. A mo beta to bishop national ta grand frère mo lia yo yo kama kelele belé M23 ya ko lo ba rebele tane frère menka na bendi beauté bande ko boy pour on sa vidéo pas ba fingela na frère menka no ton karina boya raé oh yepe fa sou kwa ma ya ngo basi basa ko boya raé aza vilain ezara pona ki star nanani nanana botan de frère menka na bendi beauté Botanda beni beauté. Poto ya ka poto pozo be mange à 5-10 ans passé et même quand bozo le so ba tienan mokolo ba lo ba Afrique mokolo. Frère Menkano félicitations. Félicitations. Na mon bat ba le bi sala pe au bala. Mi sou ba le bi ta bali ba woki magaka. Et on a profité de l'occasion conseil ba pesa aka na sa vidéo o to mambo yinda ki ya leading say yawa parce que comme frère Menkano ngeno bima na kati dans ba dossier ba ya ba kaje c'est quoi qui awa comme Menkano bima sur na kati boy ba mamni ba loba opona Menkano machin bla 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 ya ko finga pe ba ni ko finga ba le mo Menkano basi ba boya e combien de fois akabwana basi combien de fois famille ba on pour waka ba on basi ba boya ba on sait ba na problème et on est aux zones là et on a loba qui la fois passée même les hommes de Dieu ont besoin de la délivrance frère Menkano oko fanda ka bongote et puis ngo beti ko bendi ba boté makasi boy ba candidat certainement bazali et belé o fanda bongote yo amosela nzambe yo amosela nzambe yo viva la vie ya to benga ngana kombo nango yo viva vie bikobote parce que ils ont mambo kota na vie privée te bino boza vie privée te tozo loba tozo te ya OK parce que ba ma msusu boko échapper te boko loba kaka boko lobela kaka déjà ba nyoto ma frère bon faut ngana na pesa frère na un conseil so linga mutu faut loba ne vérité. Frère Menkano depuis Karina Boya et topé depuis Bakabwana, ça fait combien d'années? Et Mélien, bambou le belé, na miso nzambe. Pendant tout ce temps là, le frère abeta tchoukite, abeta rabatchouki. Donc sur ce, faut frère abala, frère Menkano, le roi de délivrance. Pour toujours banga, toujours banga le lo bala, pour lobi moi c'est qui masusu. Certainement tamsou yango yo morope, au vandino bongo. Au ligne na yote parce que trop de déception. Faut y même comme déjà combien de basi ba kimi to baboye. Ndeto yoka 3, mais ça trouvé belé. Les Français disent une fois n'est pas coutume. So comme le comme ba limi ça. Il y a un souci. Bande ko na loba ngo na yeko zongela ngo. Même les hommes de Dieu ont besoin de la délivrance. Tout le monde a besoin de la délivrance. Parce qu'il y a normalité. Frère basi ba boya ke kaka, basi ba décefa ke kaka. Basi ba trompa ke kaka basi ba sala ke kamabe n'habite est-ce que frère yo mo vando mituna ozoa réponse le pourquoi moi je crois faut lukanza mais faut luka délivrance
Pour âge zana frère menkano. Pour mon ayo âge zana. Et nani ozo benda peta pe ba beauté déjà boy. En plus le kona wa artiste moyembi. Déjà kutu wana eratarate basi ba yara bango moko. Et pona ko pro et image na yo, réputation na yo, protection na yo. Pour te protéger, il faut bala papa. Et il faut bala pour ba no kosela maman kampo. Parce que tant maman Zali, moi c'est Zali, quelque part ils a gardé fou. Bah il dit ah non, le frère il est marié. Et le frère il est marié, bota lelo. Lis bat ba côté lien. Bat ba fingi et ni zoba. Pona nini? Parce que mutu wana batonyo so ba il dit que za marié na moi sinai. Frère, michana abri. Papa emenkano, michana abri. Hein? Faut bala. Age sana nous. Vous savez la penzambe. Et par rapport liko na aux artistes et nana yo conseil ka papa et avobala o s'engager à tout luka délivrance poto boy lobby moi c'est roboya yo susu to boy lobby moi c'est tricher li susu to boy lobby moi c'est kima li susu to ka li solo Karine baloba frère mengano voyagera ayekuta Karine azata sukoli na ndako wana kuna mnona imo otanga azobeta lisolo na mawana motema na pasi na motema toyeba rapete elo ni bawela Karina mona nini akimela nini aboya papa pona nini toyeba rapete oyo ya poto abana sope retromper nde toyoka so yeno zosema mundele. Bref, papa emenkano luka délivrance nzamba salongolo. Ceux qui allaient mari du jour, tu éviter. Ceux qui allaient réclamation en famille, tu éviter. Ceux qui allaient lien, tu éviter. Ceux qui allaient hôtel, moro tam sous, tu éviter. Mais nous avons une solution. On a un petit conseil. Lobby, bino boza boboya au fin, mais lobby tam sous a raison. Ok? Donc on a un intérêt mon côté. Et c'est mon frère. Na lingage mingi, aimba banze mo kitoko. Frère, mais quand nous baza, bateau yo, banze mo na bango pambola biso. Pe continue au pambola biso à la grâce non seulement il m'a bien en voix bien dans ma texte bien ça banze moneza penza ba message mon banze mon chose arozo quand voix qui to instrument bien mais vide mais ouais a été au ka penza que non bon nzambe zobima awa banze mbo ya ba kalana ba je dois partir ti le banze moneza sozo beta ti do ti tu sens comme si tu es ailleurs au sentir que non nzembo nzambe donc comment ne pas l'aimer to linge kaka yonga na ki papa menkano 2026 yango mbula ya sika makambo sika papa e luka délivrance bala reconstruire vie na yo ta mususu pe ba déception na et tika yo na défaut ndi baloba na lingala la vie continue na si échec nyonso révélation batami luko ba qu'est-ce qui est caché derrière ba trahison wana nyonso et senga na nzambe a secourir yo to pa kangola to pa sunga yo et puis au sala nzela na yo ya sika la vie continue oza mutali bosote oza condamné au vivre bongo te et à moins que o so pe na bité au salave à célibat ou bon vivre no bon so salave na nzamba célibat au vivre bon aucun problème te mais rassure-toi au dio taralibanda te parce que so sala ngo ndimela ngai ko yindela ka yo moko mususu encore ba congolaise to boye comme sous scandale nde to mona ba misusu africain menkano scandale mais so yeza ko sala ve omoni ko vanda no bongo OK y a pas de souci mais sinon so yeza que peut-être ba déception de mutu sala que oh papa eza vie ya makambo yaka lukanza ma pesa solution et reconstruire vie na yo luka moi si basi baza belé bien bala fonder famille to be foyer na yo. Et surtout batata ba 60 ans bazo bande la vie ba 70 bazo bande la vie combien yo vous en a jeune bande ko monde frère men kana beni beauté moni bino bo finga ra vilain monde a komi sakana na poto poto tika la poto 4 saisons pour son frère Soukwami yomi leke bon faut mon frère azoyemba na bonne année. Et puis après boya obisangolo na tika songi so na tika songi so inde na ko tika songi ndenge nini na ko tika songi ndenge
2026 année bandi désordre makasi en tout cas alingi bino mingi bo profiter na ba conseil au grande dame apesaka ezosunga bato ebele hein. Que Dieu vous bénisse, je vous aime de bonnes choses. Papa Menkano, I love you. Bye bye. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evanzelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo Zambe na kuya olatike mo vanzina mo santu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tu komine la santu Lise kwa na yo tu komine balongi
autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladi na biso olengo bebi naza toxique grâce à lui. azalaki nzambe ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa mponzamba bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki lingala moko me komi nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aime bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona koleka sele mpo na nga na yo